Olo ya mole siza wile raikima Una telema kikona kote alukoso mwindu banananga ibolanangai Banananga ibo sepela Bolindo sepela Tomano sepela Banananga ibo sepela Laikiba umobikisi Banananga ibo sepela Bolindo sepela Tomano sepela Banananga ibo sepela Laikiba umobikisi Natinda makira mokiri Ona kodikisa lokoso mwindo 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 Banananga ibo sepela Osepela Banananga sepela Banananga ibo sepela Laikiba umobikisi Banananga ibo sepela Bolindo sepela Obama sepela Banananga ibo sepela Laikiba umobikisi Mokolo ya ngole sizafi Nguna telema kipora kote ya lokoso mwindo Banananga ibolanangai Mokolo ya ngole sizafi Nguna telema kipora kote ya lokoso mwindo Banananga ibolanangai Banananga ibo sepela Molindo sepela Obana sepela Banananga ibo sepela Laikiba umobikisi Kembo Kembo Alelo Moto Vuvamu Mototia Ya balongo fumu kimbangwe Esa kipa biswe Ya balongo fumu kimbangwe Yala kanyala Ya balongo fumu kimbangwe Yala kanyala Yese muzulu Yese bantoto Yese bantoto Yese muzulu Zelele Nabikinoya Ana mabanga Toko pasolatela Kutimola mpuku Na maboko Mbala oyo Toko monisa yango Nini Na misala Yititi Mabwe 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 Bisina vuvamu bien Bisina vuvamu Vuvamu tomba Vuvamu to Tomba Fumu kimbangu yalaka yala fumu kimbangu Yala kanyala Bau kwenda kakwenda Yesu siku kasika kwe Kwenda Bongo mbongo na baba wakende wake Abi mandi awa kende paya bana ni balukusupe Pembe Babi lobi katika bana bayi Yaino Bajo basabane walongo fumu Kimbangu Ngopea ici avril ou déjà Il est qu'on a biso ya sika Donc ngopea si Ya sika Ngengwana mayala na bana bandonda mukili mobimba Sango oyo kati na bangu oyo kati na sango oyo tomba ya bayindo bongo la meso Mwene Longonke Kembo Longonke Kembo Alilo Moto Famu Moto Tia Longo fumu kimbangu Eza Zai tumba
baotokolonga yango bongo Ingeta. suka etumba efotolonga bongo Ingeta. twale na processus ya nzela ya elo Ya elonga. tozi bongo lolenge ya kotika moteli mpe mateya boko tata atambusa maso kobomisa na mokolo ya ntina makasi na biso bongo bali libaso bongo tosambeli mboka tulendo Mambo baba mtoto kwa mie tulomba na watoto tatu zenu zizele kadi vyono visafiri izibula nzelu za bana benu utwala mabele wako lukatulaka kumenyo tufena mbeto kwa zazo tufena mbeto kwa bisakiso tufena mbeto kwa lungu isande malungu nzini Ke. keleka walongo fumukimba keleka walongo fumukimba keleka walongo fumukimba nzeke 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 Ika tulendo ngolozena kanisa tulendo ndani zila mwanamke. isande nzi Tulendo kemo kapila kaluma. keleka walongo fumukimba ya yakiba Kiswe kweli kemo ndwali ya balongo babo. keleka walongo fumukimba ya yakiba Kiswe kweli kemo ndwali ya balongo babo. keleka walongo fumukimba ya ngitukula masiku alilendo wa Mungu tiatu alilendo ya kiba vita Kiswe kweli kemo ndwali ya balongo babo. isande Malungu. Ba longo mke Kembo. ba longo mke Kembo. alelo Moto. alelo Moto. famu Moto tia. ya walongo fumu kimbangwe Ezalaki epa na biso ye. ya walongo fumu kimbangwe Ezalaki epa na biso. ya walongo fumu kimbangwe Ezalaki epa na biso. polisi wana kobetela bango mabuku tondo mingi na biso batata banengwa bilenge bambasi wapi oyo soki na mokolo na biso ya ntina ya monene mpenza koleka mokolo ya lelo etumba oyo bo toza kobunda biso banso etikelaka misala bandako baaktivité nyonso koye kozala bongo na litomba na bénéfice mpo na biso toyaka mpo kosamba na mokolo na yango mabandaka eza bongo lelo balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. kiese muzulu Kiese Vantoto. kiese vantoto Kiese Muzulu. matondo mingi tata bilenge banengwa wapi ntina ya likambo eza bongo mokolo likambo ye moko apesela yango ti Tina. bongo Ingeta. lelo bongo le 6 avril ngeta 2025 sengelaki bongo makambo eleka kaka ndenge eza kolekamela kaka kasi yango ya maso toyeba ete nkoi na zamba ayebi teke bato babengaki nkoi balongo ke Kembo. eske ye ayebi te oyo abengi nkoi oto obengaki lion ayebi na ye te balongo ke Kembo. yebi kaka soki ngai na ye maso bongo naza nango kosenga nasalaka nini nazwaka amona kaka soki na ye banyama mosusu moto na moto azwi esika na ye bisika abi awa ngai funa nasala makasi nalandaka kaka bango naliaka donc nana interdiction te ana territoire moko te eza interdit mpo na ye soki ebale te na nzete balongo ke Kembo. balongo ke Kembo. donc force terrestre bokambi epesameli bongo nkoi bongo Ingeta. yango komona sika lelo moninga asimbaka bato de commandement bakoko basimbaka kisuka ya nkoi po azodirige na mabele bokasi balongo
Kembo. Balonge. Kembo. Balonge. Kembo. Lonkolisengo. Lopena mukulu ya bisengo kasi tokosepela kati ya botata Mokeli. kati ya botata mokeli. Pamba te bisengo ya libanda eza bongo mbeba kasi bisengo ya kati ya walongo fumuki mbango nde bisengo ya tina bisengo ya bayi baza na boyebi bisengo ya longengo ya tata Mokeli. Balonge. Kembo. Lere bango bayaki balobi biso toza ba animiste na kati ya lisanga ya animisme balonge. Kembo. Ndenge bango bakalifiaki biso bongo. Ingeta. Alors elobi nini elobi ete peuple wana noir abi totamboli partout mais baza peuple oyo elobi bandimelaka milimo croyance aux esprits. Bongo yango eza mbeba sikoyo tata mokeli Dieu est esprit, vrai ou faux? Ingeta. Eza vrai, donc Dieu est esprit. Ingeta. Bongo. Ingeta. Donc koko déjà en avance ayebaki ete yango kutazala musuni azala Molimo. molimo ondeyela ti nzoto. Donc nzoto ko eza lokola matériel. Donc soki koloba mécanicien aza bongo mécanicien mais baclé eza bongo musuni bisalelo na ye bongo. Donc molimo aza bongo molimo connaissance. Oye bongo bisalelo po akokisa faut bongo azwa bongo nzoto musuni. Donc comment ça la méniser, comment ça la informaticien. Donc ça ordinateur ça bongo ni il faut bongo boye bien na eya au mona bongo machine. Donc tout ça bongo ya mona ba milimo pour tout ça pour détenir certaines connaissances selon secteur na secteur oyo ozwa meli balongoke Kembo. balongoke Kembo. de bongo toko ya kasi ko zwa bongo nzoto. Donc tout ça au départ ba milimo bongo. Ingeta. Sikolere bango basambelaka nzambe na bango azalaka mosuni to azalaka bongo molimo. Molimo. Sikoni bakokalifie kaka biso ba animiste bandimaka milimo mais toyebi ke milimo eza kati ya nature bongo Ingeta. na kati ya nature elere bango bazosambela yesu yango physiquement azali akoki bongo molimo Ingeta. akoki bongo molimo donc koko azalaki na avantage déjà koyebaki milimo na milimo ezingeli biso oke bongo na ebale kuna mpe bongo kuta Milimo. oke bongo na zango kuta mpe Milimo. leo ozokama na mabele eza mpe na Milimo. mipepe oyo ezali tozomona mpepe toza kofaire santi eza mpe na Milimo. siko ndenge nini bokozwa lokola lichioli banimiste bakopoa l'esprit na boyebi ya moyindo ya lelo oyo batraumatize ya baproblème mpo na ye esprit milimo eza lokola biloko moko boye ya mabe kaka nzoka ye moko eza molimo ye moko aza molimo me azoboya milimo e ignorance wana ignorance yamoni koko ayebaki lokola mokili ezingameli na milimo aboyaki kolobela mwana mabe na ngongo makasi ayebi ete na mupepe surtout ngonga oyo tokomi nde kaka bango bayaka milimo ya christianisme lere ye ekumbi bongo négatif nango mpona biso bayindo bongo Ingeta. milimo bongo ya islam mpe ye mpe na négatif na yango bongo Ingeta. bouddhisme mpe surtout plus grave susu babinzambinzambi susu eye lisusu koleka dans bilimo ya bozabolo et envahir biso donc toi na guerre de création spirituelle donc baza koagresse biso donc respect eza te ya bafrontière naturelle ya bafrontière raciale bakoki te koya mais lokola biso to balokola ba M23 na bango to bananga na bango mpona explication balongoke Kembo. mais bazwi bapaya na nsima na bango bakomi légal donc baye kobundela mwana ya mboka donc bakoyi bongo barebele basi rebele nzoka bachristianize bapaster bapotre baévangéliste badiacre na basango baza bato bake bongo kozwa milimo bapa ya bapaya mpo baya kosala agression na Congo mpe Afrika na biso balongoke bongo baza bato bakokweya te mitumbu Akukweya. bakoya mitumbu donc na ngonga oyo tokomi
il a fallu purification atmosphérique, purification ya mopepe. Milimo mabe etondeli biso makasi. Mutu oleki kaka, oleki no kaka, anasepelaka na ye te. Parce que milimo na pena eza ya Nzambe. Moi avantage moke ya ndeko na ye poni tosala zuwa kodomine nga aleki nga parce que milimo na pena eza ya tata moke. Soki kaka mutu moko akomi kobunda na kobima oyo bapese maboko bango bayesupesingisa ye bapratike wana eske eza pena oyo fumuki mbangu akumelaki biso eza milimo mabe ebalo moke. Inspiration na biso eza kouta mpona bamilimo ya bazabolo oyo bongo mizu bareligion étrangère ekomeli biso na mboka Congo mpe Afrika balo moke yango suka sti suka il faut christianisme eke soki toréduit influence ya christianisme te ekozala biso mpasi même inspiration ya badirigeant politique ekozala te nkato balo moke ifo tobunda tosala makasi toréduire influence ya christianisme na mboka Congo. Donc il faut conflit oyo ya catholique na UDPS fali mata e mokonzi akoya akomona penaki ya kadia mpemba nde église catholique balo moke nde mama aboti bango nyonso kasi kolingi baya catholique protestant armée lisali bango nyonso baye kaka ya mboka moko baye kaka epuis batongi bavie éducation donc bana biso toyali totie bango ekolo na classe kuna déjà bazobebisa bango cours ya religion batanga cours ya Israël e batanga religion ancestrale na bango bonzambe na bango mpe ezali e batangisaka biso ti lelo cours ya religion bonzambe bapaya oke na islam na baekole na bango makitu mapele afrique me baotanga nini makambo ya islam na religion na bango ekoki te kozala bongo balongo nke ifo tokunda Kongo elongwa eta laïque soki Congo totiki yango kaka ezala eta laïque oyo baregion nyonso ekoya comme si eye na fulu ekopesa biso avancement te e Mao Tse-tung akompagnaki eloko oyo yabongo asalaki révolution culturelle abengani baregion nyonso mais la bouddhisme etikali religion ya pratique mpona bao ezaleli na bango mokolo na mokolo balongo ke ebongo ezali mokolo ya feti mais tozotia mwa biseoze po toyeba ete wana responsabilité monene epai ozali bunda sala makasi ya réduction ya christianisme ya mito ya bato te nakotina makoki te na bisengo na bino ya christianisme il faut to imposer ndenge islam ayi kozwa bangene na biso à certaine époque basaleli yo boutique ligablo bayebi biso kota islam lelo mpe eza bongo mpo otanga mpo bapesa éducation dans l'époque fo ozala bongo kaka membre ya foi chrétienne catholique balongo ke donc il faut tokóma na dimension ya komona ete ennemi na biso eza bongo christianisme tala kaka pratique na ye ya basango to baza kosala pratique na bango po tokende te na mai oyo basalaki na 4e président oyo bakende na bonzambe baye bongo na barevendication oyo bayebaki ke ekochange eloko te code minier ezalaki bénéfice ya un individu to bénéfice ya nation congolaise nation mobimba lelo oyo bukanga lonzo ndenge mokili eke na nzala ifaki kutu basango batelema baba ete na ndenge mokanga lonzo emarché te fo emarché bosala ngo na chaque province po to atenio nzala mokanga lonzo kuna ekufa na oka bekele na kamutu molanda ngo aza te bapesi yango bacanadien balo na soki diamba esongo nango eza normal balongo ke bango balukaka soi-disant bolamu ya population congolaise yango bolamu ya bato po nde bakokompagne ete bilo nani obima wana nde kozala bilei ya biso bana ya mboka basala barevendication bamarche basopozaka kaka na bokonzi ya Congo balongo ke kasi
tango na tango na makambo na ya na yango makambo na tango na ya na yango tokomi bongo na tango na biso ya sika longe mpe ya sika mpona kitoka bazala mpande teleki na mboba mona Bika twasonga zola twasala lisano katika mpova msiku ya tata bapungu tulendo. mpona kitoka bazala mpande teleki na mboba mona Bika twasonga zola twasala lisano katika mpova msiku ya tata bapungu tulendo. Kembo. mpona kitoka bazala mpande teleki na mboba mona Bika twasonga zola twasala lisano katika mpova msiku ya tata bapungu tulendo. balonge Kembo. balonge Kembo. alelo Moto. kuvamu Moto tia tia. balongo fumuki mbangwe Ezalake pana biso. yayaki bavita malawe Ezalake pana biso. oya balongo banso ezalake pana biso balongo ya banganga ngunza kake pana biso tambuyani sonye nzela pe kake pana biso yese muzulu Yese batoto. yese vantoto Yese muzulu. zelele Mami Kinona. dana mabanga Tokopasola nzela. timola mpuku na maboko yambala oyo Tokomonisa yango. na nini na misala Ititi. 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 Babwe. Babwe, babwe. Kolonga etumba bongo. ingeta Kolonga etumba. Matondo mingi. Tango na biso ya sika lungengo pe ya Ya sika. Tango ya sika lungengo pe ya sika. Ingeta. Ndi bongo nengo ya likambo na biso tokolobelela lelo. Le 6 avril tutobeta c'est plan historique tutobeta histoire wana nyonso. Le 6 avril ya 1921 otolobela lelo oyo chaque centenaire ba grand événement ezongaka soki événement ekokisi tourna nango esali rotation nango ingeta erote ekokisi chiffre 9 po eya susu na première chiffre bandela il faut ba grand il faut elembo moko etiama nde biso elembo ya monene tozwi wapi oyo ebandaki déjà na kumu kabange ba préparatif wana komona kokende koloba ete le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple alobi na face du monde nous sommes les descendants ya Fumukimba Kimbangu ya walongo Kimbangu yaki bavita katangaki ketani beona sunu na biso nyonso zaki victoire otozwaki pena eleko ya kumu chilombo cycle wana ezo continuer kokisi c'est bongo elembo pe etia vouloir ou pas kato pesi epe muka kozwa na acte oyo ekutaki liboko ni ya signature pe bongo de chambre nyonso bongo Ingeta. tokozala pe baingrate eza bongo Ingeta. matondo mingi alors soki eza bongo victoire mpona biso nanu yambo bavutuka balongo nke Kembo. eza bongo victoire ya monene po tobandi bitumba oyo kobunda Simon Kimbangu te kasi Fumukimba Kimbangu. lelo na bato ya église kimbaniste église vert blanc bakoma na mwa poids mwa kilo koloba bongo Simon Kimbangu bakoma pe Fumukimbangu eza bongo résultat ya etumba oyo po tokangaki maboko te bongo ingeta bongo te Ingeta. donc eza bongo eza bongo donc eza etumba mobimba sikoyo lolenge tozwi yango basango mpe baza kaka wana na baprotestant baarmé bisali donc na basecte nyonso na bamisima mpe baza kasi vendredi oti oleka bazongisango le 4 bango nyonso bafani na ndako mpona kokanisa misala oyo Fumukimbangu asalaki alobiko na biso bayindo jamais eférié likambo to likambo te likambo likambo to likambo te likambo likambo to likambo te likambo bango maboko makasi Kembo. eza bongo grand pas moko totie bi moko tomarke eza ya makasi mikolo esika siko incarnation na bainstitution balongo te Kembo. tumba siko tozobunda Fumukimbangu atanga manite
Nete. Catholique osala musala mabele walongo fumu kimba. Kimbangu. Na kukuno ya religion. To sengeli te ko muto mona kimopaya kuna. Tokuta kuna na kwa religion walongo fumu kimba. Kimbangu. Toke na Islam ba mosquée na yo etonga na mabele ya walongo fumu kimba. Kimbangu. Mabela bahindu bongo. Ingeta. Okokite kokuta bongo enseignement na caractère religieux oyo tangisa kimopaya. Itangisa mabongo kibokoko na Na biso. Wapi ofumu kimbangu bongo aza mfulusi mutana kindo. Ndombe. Balonge. Kembo. L'église kimbangiste pe à se conformer bongo. Ingeta. Allo mabongo za bongo na aliénation catholique. Que Nouvelle Jérusalem a copié kama bapa ya bapa. Il faut azonga 100% na message ya walongo fumu Kimbangu. So baza ko ignorer yango. Mongo kongo eza Ezali. mongo bongo eza Ezali. mongo bongo eza Ezali. siku peza kota Kotangama. bongo to bongo te. Ingeta bongo. Banga te sur plan historique mbotama tokoki kozala na bango. Mais le 6 avril c'est bongo phase purement Spirituel. Pour ce que mission et bandi walongo fumu Kimbangu. donc papa Diangeni na kwa za bongo père ya église kimbangiste. C'est bon à 3 ans. Amoni bongo colonie bongo na 1918. Bongo. Balongo nkei. Kembo. C'est bon à 3 ans. Nini kwa kwa bongo ko se souvenir na esalelo ya tata ni bongo na musoni. Ezali Kato. Moi, 3 ans, c'est difficile. Et puis, quand il y a un peu de juif, on va la police scolaire, il y a beau, mais pas de jésuite. Il faut se dénaturaliser le corps. Et bien, les gens disent, bakati minu, bakati manza, manzaka. Donc, forme ni kaka ya kikoi. Kasi ezalile c'est beau, et beau wani. Bakomi kola mele bilei, balisa. Bongo to bongo te. Bongo. L'église kimbangiste mbate ya komona ba même koti ba chercher kimbangiste. Faluka histoire mwa koti ka Yesu naka nakati, pataka Yesu nakati. Kwa bongo koma église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simba. Déjà vous a ko réduire walongo fufu kimba. Kimbangu. Il faut asina ba milefu. Ingeta. Parce que ba mudiodio. Ibele. Balongo ke. Kembo. Kasi fumu kimbangu le plus grand coach ataki bongo réserve na ba balongo ke Kembo. ataki ba fute ka réserve ako Akoti. l'ertire ya fumu kimbangu ya authenticité na mo eye bona ni senganzila fumu kusu bongo la meso Mwene. bongo la meso Mwene. bongo la meso Mwene. abona lokumu te Abonya lokumu solo. Abomoi. Physiquement boye amona walongo fumu kimbangu te. Veto ko balisa na makamba paya oto linaka te frike. Ba Paul bazalaka na mobikisi na bango bongo. Kasi moko azalaka na ye pe apôtre Paul aye asali mingi koleka tamboli ni Europe po andimisisa bango sango mobikisi na Bango. bambuta mutu bazalaka na walongo fumu kimbangu. Abali fimba bongo kasi kinzunzu kikasa oyo ezwaki fumu kusu kiambu kadeki za mpanda na ngola kosala ba débat pona mbala yambo na ba radio na télévision zaki bonga kokamwisa balongo ke Kembo. bongo to bongo te Bongo. eza pena bongo balongo ke Kembo. mais tato oyo azosinda na makambo oyo aza libote ya musuni fumu kimbangu to boni lien kutu eza te kasi bilaka etiamaki bongo Ingeta. bilaka etiamaki fumu kimbangu abotami na bokeseni akoli mpe na boke Na bokese. na procédé kaka moko oyo moto ayaka eza bongo tata moke batata tata na ndenge basangani mama nafuma bongo mbasa koyaka te aye kasi ekesani na lolenge ya kosalama na yango pamba te bandeke ya bokonzi baye koyamba ye maye maso asalaki na bomwana na ye aza kointeredi bandeko ne baloba
osakana na ye kaka mfumu kimbangu osakana bazobenda singa ngambo bazobenda na le bazotanga kana kelasi bana babenda singa bayo babenda sima siko lisani wana ngambo moko fo ebenda baninga ya telema zotala ngambo kaka yaki apesi maboko babenda makate babenga azaki na makambo azosala oyo asalaka il faut ekoma etangama na ete donc citoyen tosengaka révision système éducatif na biso faut korévise le système oyo toa nango système moko diabolique balongoke Kembo système moko diabolique yana na temps mingi ezwaka bato bako mosusu na pas raison d'être bapesi yango volume bazwi temps basengeli bongo totangaka mpe tosalaka mais lelo mwana azotanga apesika na kotanga ti akei une fois azwi mosala ya leta akoyeba to akoyeba te babezwi mati mingi te ana maîtrise ano ya mbongo te fo bayema ye ministre parce que asukeli mbongo ok mbongo eza mbongo ya leta ya bato banso yesu ana facilité akotia loboko éducation catholique akita mata il faut akende mokonzi oyo akoya mokonzi ekotelema ya Congo catholique tokomene evidi yakomene evidi ya agression te mais ya esaleli na ye d'abord nanu mai courant ofutaka nanu te banda bokota facture soki totali équivalent tozwi bongo ba édifice d'église to batonga na bikole na bango bongo to bongo te ekozoma mpe na bongo sali facture bokotaka awa dati nini biso bana mboka tofutaka courant na mai bino bofutaka te mpona nini bofuta calcul bamathématicien baye bocalcule ale toconfisque babien nyonso bakendaka te bakei po amfutima anileki bana bana biso bazobanga so makila ya motu te respect longwe bato komi invivable na badirigant na biso veli bamona kaka libanda mpo miliba bapayelere ye ekoti na bakonzi etasi bango kaka libanda mbongo libanda basi bana libanda nyonso kaka libanda to bapesi biso pasi balongoke alelo moto tia ya balongo mfumu kimbangu ezalaka epa na biso donc lesi aveugle wana mfumu kimbangu aye bongo na kisasa ndenge bongo tosalaki na émission totaki bongo aye bongo kisala bongo kotia bilembo ya batata kaina batata makwiza tata binanzo elike bakoya atie bilembo abi te po sango oyo ya bokoko logique na mfe bongo ebanda na mbanzangu fafaki jeunesse wana ya Congo central pasa bongo bapionnier ya révolution ya nouvelle ère na biso oyo bongo kasi elembo bongo esalami kaka ye moko lesoni ya nzela pine réserve bamemi ye bongo na mbanzango bamoni se makambo ya moni poza bongo titre symbolique ya baindo nde ayebonsko kozonga na kiwatoma oza bongo kisasa actuel po bongo sika banda misala yango omona ete la plupart totelemeli sango oyo kikongo te kaka yanda ya kisasa mais baye oyo bebi na nkota yango ya Congo ofumu kimbango asalelaki mingi soki okeli na Congo central okokuta bongo baeglise mpe kaka baobelaka ye Yesu c'est malheureux oyo Congo central eza bongo berceau ya kinkulu okuti pena ke l'église catholique eza efezala moko baeglise chrétienne efezala pena moko ya kotanga mais bazokwatre kaka sekokwatre baeglise ezobotama kaka na Congo central ndenge nini kodini province wana ezala évolue balongoke province moyo ezala évolue eza te mais bozo badirigant malamu eza te pamba te bakambi oyo bakokamba bino bakouti na mokili ya molimo eske na mokili ya molimo motu moko aza kokamba kuna dernière signature ye moto aza kovalide yango tosengaka fumu kimbangu tozosenga na ye yango tokumisaka ye totangaka ye
pour attirer absolument bakambi bakonzi bazala conscient et ba ete baza batinda mi balongo fumu Kimbangu. balonga kokende pa ya ba Laurent Dalo soki Laurent Dalo soki soki nani nkonza moko kokite kokende pa ba secteur passé ba tia Maboko. te nguya na yo oyo ozana mona tirellement dès ba sera ka passation pouvoir et salamaka ba pesio déjà énergie supérieure c'est tout congolais balongo Kembo. ozanga koyeba na biso donc christianisme maza poison pour na Congo Afrique centrale et Afrique mobile Mobimba. il faut tout ça la makasi penza makasi soki population azona na kolala kasi ba dirigeant politique oyo bazui destin à tout un peuple il faut babunda tout bunda elongo kosala tous les systèmes pour na réduire binzambi ya nango simple bon comme déjà formule ya église catholique s'il te plaît c'est déjà si quoi binzambi bon bino bosambelaka ba église miracle l'évangélisation bon chaque assemblée coup de prière vers la biso nombre d'adeptes na bango ba wela mbangu na adeptes boye nombre d'adeptes yozana bango nombre d'états il faut prouver ya bilanga kene kosala bilanga soki nombre d'adeptes na yo nombre d'états wana kokite le bika kaka est-ce que ba kozala réduit Ngeta. kozala réduit poto kokite kozana basambeli ebeleki basali ndenge ni bolingi mboka ngo avancé balongo Kembo. biso bongo tosambela mpe tosalaka sambela sala sambela bongo te Ngeta. balongo Kembo. balongo Kembo. alelo Moto. mvambu Moto tia. balongo fumi limbango Ezalaki mpona biso. eza mokolesea eza bongo feti mpona biso eza bongo eloko topesa baformule oyo koloba ete bayindo oyo bana ngamba ya christianisme oyo bongo bamisalaka lokola bana bazangi tata pe mama bakenda bongo kozela bongo babisuka ya dende bakenda bongo kozela bongo lipamboli conditionné ya Jésus bayeba ete fumu kimbangu aza plus que Jésus Musika. donc esika fumu kimbangu azali esika banzambe bazofanda esika batata mokeli bazali basauveur ya barasi bazali mfumu kimbangu aza na poids Makasi. kokanisa teke afriki bazwaka yango kaka tika bazwa pamba te afrika azalaki moto ya yambo na bokasi ya yambo identité ya yambo ya tata mokeli na neutralité nde afrika eza bongo na komikoke na baminere nyonso donc si plan spirituel pe si plan physique etalisi ete continent moko teleki afrika pour dire que mokonzi na yango pe aleki banso Congo na Israël c'est plan superficie eza moko c'est plan ba ressources minières eza moko donc toleki bango en tout et pour dire que na spiritualité pe bakonzi na biso baleki bakonzi ya Israël. kasi ignorance kaka bazokende na mei de lamentation okende kosenga mpona ezaka ignorance akreteni église catholique na papa pasteur yango fo bakanga fo bakende lesi afrique ezaki inattendi incroyable ndima makite kopesama baza pe kaka wana me bapesi biso lesi afrique epesami écoute basalaki mpe kipanga nzala na bango bamisilima bango mpe bazwa jour parce que mboka opene eza ya maome kongo opene eza ya maome boza na chance mpo nanu tokoli nanu te mpo tozokwatela mokolo tokokola bomba retardement bayebi pokande komata na bavutuka na bayindo oyo baza conscient na banationaliste pasi po ezalaka nde bino oyo batonga moko butu moko na sango balongoke lesi avril ezalaki ntango na biso ya sika na lukengo mpe ya sika ebongo tosimbolaki yango ndenge maki ya tondo asimbolizaki bongo afilika mama na biso aza bongo ya kolala aza ya kolala na mate ya bapandi libanda infecté manifeste mama maladi econtamine mama na éducation econtamine mama na civilisation occidentale econtamine mama na biso afrique
Afrique. Yamoni maman ya la kinase. Fumu kimba ko tata mokeli nabi na biso. C'est bongo aya. Mais bongo aya bité fona kende kiwatomba. Po Nikolezoya influence l'ensemble de la population congolaise. Bako se référer na babita ya capital, de fumu kimba ma qu'est-ce que kiwatomba. Mais face à la musala dès qu'elle soit rappelée foutité. Na wule bi Congo belge. Asali bona mafuta ki pointer abia milido ba mafuta na biso e kenda ke. Bon bino bozela kaka. Mais ayaki bon kosela musala. Toute action en grand esprit na bino. Donc koningana ne nyonso eza bongo mate ya mobimba. Eza bongo enseignement mobimba. Même apemi kaka. Même asimbeli nzete wana kaka. Eza bongo na tina. Po aza mutu lolenge ya batu nyonso te. Yango moni sango oyo. Papa, eza facilité. Oui, pena boye christianisme mais pena se tonda ki me débat etoka na ba niveau moko blakité. Peto imposer kombo ya walongo fumu kimbangu. Temitele maboko biso. Sango zanzaka avec comment la pena ba kumba ba risque moko na ba famille mabota. Lelo kuti komi mwana ngi komeli. Ekomi ndenge ekomeli. Évolution esalami. Ya ba famille pele futu ki ba monya avance na ba futuka. Poto zo sambe peut-être ça to créer différence. Na be risque mbangise bazo ki ma débat. Tanto sangisa ba ona ba muye to sika makwali tiru ya côté mais tiru ya connaissance balonke Kembo bongo ngeta wana masasi ya boyebi eza bongo ba cartouche donc siku eza kopesa mana babilenge nyonso fumu kimbangu tata mokeli na biso aye akuti biso ya kondala ya kobela yango moni Jean-Marie Vanel aza ko rappeler bandeko Église kimbangiste a rappeler ba Kire wana mundele na mariage ya mama kama pasi ko to répéter kango ba comment plan le soleil apparaît traduit Église kimbangiste page 10 na 11 et puis bango est-ce que bokanti ke boza wana kapo na ko jouer fanfare abina moni ke boyebi fumu kimbangu yango te meyazo bengesi boyebi fumu kimbangu te boyebi te abi même dans la Bible wana biso bato sani to kumbela kibi bino nous voulons apprendre les kimbangisme. Il faut pas s'inscrire na ba grande religion mais pas encore dans église ba comme bon église pas si peu malé beaucoup église il y a beaucoup de diminutif. Bon se réduire bongo. Bon se réduire bon à niveau de l'église. Donc les goyés bon se réduire na niveau de l'église. Donc bon mitia minase ya catholique. Balonge Kembo bon mitia bon bana ya catholique. Bana ya catholique. Fumu kimbangu alobi na nemwa kiatondo telama na kombo ya tata bapungu tulendo e mbala moko lobiko yaka te eye atelemi lokola ya symbolisaki Afrique et Afrique bongisa nini etelema yamoni père de l'indépendance revendication ebandi abengana kidya ba mindele ennemi abominable mindele c'est bon ake donc mindele abanga ki ba avantage abanga ki révolution obo makotenga na bango nde amener fumu kimbangu vidir balongo Kembo sasuka mona kumba tata ba tulendo. Mais ce qui est grave lokwa to lobaki bazu ya bana ya fumu kimbangu bakena ku scolaire aboma papa jange ndakomaki abela ki Yesu donc atie susu ba mbriema netumba otoza kobunda
nous avons mis ces questions si va comment déjà. Et tout abélé là qui peut pas pour tous les. Donc Jean-Marie Vanet Poana Kiré Wana. Alors si vous écartez les Fumukimba, sachez bien que la fruit ne sortira jamais. Bongo. Donc ceux qui bolongo les Fumukimba, alors bien que tu commuta bien, boye ba été Afrique et que ça sortit dans Afrique comme ni kata mukolo moko te. Donc déjà andimi kati nete Fumukimba aza mobiki si Afrique ape ba ile mokili Mobimba. Ba longonke Kembo. ba longonke Kembo. ba longonke Kembo. Allelo Moto. vuvamu Moto tia. ya balongo Fumukimbangu Ezalaki pa na biso. déjà atese kinene balongo Fumukimba Kimbangu. oyo batu bazwaki lokola prophète nyonso te Fumukimbangu aza bongo te aza tata mokili na be Na biso. na langage normal aza bongo nzambe na be Na biso. baki yango malamu nzambe abotamaka aya kobotama po azongisa peuple na ye na nzela na ezali oyo alingelaki bango Bazala. balongoke Kembo. balongoke Kembo. alelo Moto. fuvamu Moto tia. balongo Fumukimbangu Ezalaki pa na biso. atelemisaki biso mpe ya kotelemisa Afrika. bato komi na ntango na biso ya sika longengo mpe ya sika sikoyo ntango ya sika tokomi longengo ya sika biso bongo tokomi bongo direction sikoyo ya moi engengeleli biso sikoyo na ngambo ya loposo pembe bakozala na moma nini ya obscurité molili balongoke Kembo. molili oyo ya molili te ketata me molili ya ignorance ya kozanga koyeba tandenge mokili eza kotraverse lelo na contexte actuel lelo nzoka États-Unis mama na ye tata na ye baboti États-Unis eza bongo Européen. donc na libota mwana oyo to akozala nkumu to akozala bokonzi to oyo chance epesa melie parce que tobaka chance utaka na Libota. chance kokoma même moto atina libota kozwa charge donc soki ozwi chance ya misolo chance ya mbongo oyo bimi na différence yebaki otia Libota. yango omoni même logique ba to leka na contexte oyo tonkodia to bongo ba eza ebengeli différent donc chance emonani na mutu moko po eloko yango esala etombama eza ba principe nango bongo Ingeta. sengeli bongo aza bongo mosungi ya Ya yambo. kosunga mabota baleki baba difficulté kotangisa bongo te Ingeta. soki azosalela moto azwi kaka mwasi na bana na ye chance yango emataka su te ekitaka Ekita. bongo te Ingeta. bongo Ingeta. bongo Ingeta. sikoyo na contexte actuel lelo bokasi ya l'Occident emonani wapi na États-Unis te Ingeta. aza pouvoir économique pouvoir militaire aza donc ebi bokasi na bango mpenza premier pays puissant na badomaine nyonso ya bongo États-Unis. mais ta sikoyo eloko eza kolekela lokola ngongo ntango na biso ya sika oyo Fumukimbangu aye lisusu centenaire siècle fait tout événement wana ezonga 1921 na 2027 donc centenaire tokende na 4 ans tozokende donc 104 ans parce que événement wana ya minene bongo ezonga d'une manière à dire non yango eza kozonga lokola ngengo ya sika ezongenga babouleversement mondial soki elino banda kosalema lelo États-Unis lelo aza kodésengage ye moko mutatiki ye te sika oyo abanda kozwa charge ya ba ONG ya ba institution internationale ya biteni nyonso ete na matière ya santé l'OMS bato ya sida bato ya batibe bako parce que aza le plus grand contributeur na badomaine Nyonso. yango nde esalaki aza bongo yaya tia bongo or mpo ozala dirigeant ya bato se bo oza mpe mopesi ya bato wana donc mpo ozala mopesi ya yambo mpo oza mpe bongo mokambi bongo yaya Ya yambo. balobaka te que la main qui donne c'est la main qui dit Il dirige. bongo te Ingeta. scolaire ye aza kodésengage États-Unis balongoli azolongola États-Unis
habite mbongo kele makasi ameke fest assez isolé. Est-ce que vous avez quand même pemba susu ya komata? Tatu Faut au aki Akita. est-ce que tu as sur la bifilma ninga za Ngeta. lelo tarif douanier asali tableau. Mutali boso Chine 34% ya 3 d'étoiles. Balonge Kembo. asangisa européen babotina et Macron a côté réunion rapide et interdit interdit opérateur économique na bango le bien que bokende to investir kuna parce que bokopesa ba point épargne na bango déjà rupture ko kabwana on est Europe déjà ils ont consommé tani ntango na biso asikezo boka polaire bayaki ko dominer biso ko coloniser biso ko kosa biso bayaki bongo Ensemble. te bazaki bazo bongo makasi 1885 conférence de Berlin Belgique moko kokate parce que bayaki sima ba coaliser bayaki ba imposer biso oya bango balongo ke Kembo. ba comme na bango ya kokita c'est ba bongo diviser bon continue et kabwana kezaka makasi botani ezaka ya kokabana bazaka makasi ezalaka te donc soki osala bongo eza bokasi bongo kokabwana eza bongo kokwe ya nde faiblesse balongo ke Kembo. donc tiaki bongo biso kola en doute kotuna te ntango nzambe ete so olobaka ekokwe na façon nini ta ndenge baza fiti na bimisu nezomona kasi eza kotala te balongo ke Kembo. komona nde makambo ezokende eza bongo kokwea ya eta États-Unis. siko ce qui est grave epai ye aza kolongwa aza koboya kosunga chine ya bongo aza kocouvrir na basubvention na ye balongo ke Kembo. ete ngai soki ase présente chance wana mondiale direction mondiale ngai nazwa ya Yango. donc eza na bilembo eza koloba eza koloba deja e biso awa sikoyo ntongo ntango na biso ya sika lingengo mpe ya si Yasika. lingengo mosusu eza kondelela biso tolobaki malamu 2025 komona soki bakonzi bakolonga oyo bakobakama bakoya na bilenge ya kokisa na conscience mosusu baoyo bongo bazali komona ete bakozala ndenge mosusu tondimaki tokozwa bongo bakumu lokola baibrahim traoré tondimaki te me bazali bacornel chani bazali na niger yapengaka bibaza américain pene elongwa insiste mpe balongwa balongo te Kembo. mali mpe lolenge moko abengani français na monoko na bango ya lifalanse bakende e mopepe wana longengo ntongo wana etameli biso ntango na biso ya sika na nouvelle ere na biso ntango ya sika longengo mpe Yasika. tokomi ntango ya kolamuka bayinde bakolamuka badirigeant politique oyo bakolala potongo soki etani ata pomine ya twiti yeba ete sokanisa kaka Kola. ndenge deja dessin oyo na mokili esalami toyeba ete biso bafutuka biso bana bayini tobilengelaka bongo Ngeta. pamba te difficulté ezala makasi baraison ya baguerre ezali baraison moko économique mpona nkita ndenge deja baguerre économique eda déclaré na nsima na yango te kaka guerre ya Yamandoki. parce que moto akondima kofléchir kongu ase rabaisser devant Trump akozala te chine déjà mbala moko alobi le 10 avril oyo déjà ngapi na otaxe baproduit nyonso États-Unis 34% égalité nzoka États-Unis aza ko nzambe apesi ye bokasi moko kaka pouvoir monétaire mbongo nini ebimaka libanda ayambaka mingi par rapport kobimbisa na ye ndenge yatie baservice apesi komata ya batarif douanier oyo motu sikoyo akofuta yango eza bongo Biso. bapetit consommateur
donc eloko yo osombaka faut que osombaka $2 point quelque puis kuna pa basombaka ngo na Mexique échanger te mais po ekota transport nango peut changer te mais po siko ekota taxe douanière nango nde ezwi volume nde échange koyo le mutu akobimisa ngo alingi siko ateka il faut azoba dépense wana nyonso atie na marge manœuvre na ye bongo ndenge na kailo tosomba 2.5 faut bongo emata donc yo le oke kosomba yango yo siko mutu futi indirectement donc population oyo aza kokundela aza kosa profit ya kosudafa davantage chaque continent bapaye chèque oyo bakataka barubrique ebele bakataka bilembo nyonso etalisaka eza en rouge et lelo déjà bazolinga déjà école comme kofuta imagine to bandofuta kelasi ya bana baimigre donc osuka wapi balongo alelo moto tia balongo fumukimbango ezalaki epa na biso omona eleko na biso ya sika make to na ignorance wana kaka et tozwi bongo lesi afrique eza bona ntina makasi ngonga ya na biso ekoki ya lingengo elobi ete yo moyindo longola ignorance na yo longola ignorance ngonga na biso si ekoki longola na biso ya sika si ekoki Fumukimbango azala incarné na ezali na biso mokolo na mokolo Fumukimbango azala ti lokola maloba kaka mais azala kati na ezali na biso totambola longengo ya walongo Fumukimba kimbangu balongo ke kembo balongo ke kembo alelo moto famu moto tia balongo Fumukimbango ezalaki epa na biso kalelo bongo le 6 avril 2025 za bongo esengo mokolo na biso ya feti ya lobiko ya kotelama ya filika ya bana bayindo ebandi et tozomona yango tata mokili lokola Fumukimbango alingi bayindo bakoka te kososola ngonga bazonga consciemment mais tata mokili azosala baforme nyonso koluka ete un grand nombre ya bayindo bo bazonga Afrique wana posa ya walongo Fumukimbango parce que diaspora pesa ko ebombi bamakabo oyo mingi lobi twana Usenga yango moni Fumukimbango asali makasi abateli trompe wana Fumukimbango otilu wana eleke na litoi ezalaki nango na raison te epase na litoi feka ezwa ye mpo alekine baprésent mosusu te efaki ezwa ye mpo babali mpe ezwa mpe bakumo mosusu ezwa présent mosusu bazo babali bazwango azwa bali te azwa yango balongo kembo lokola Fumukimbango ngonga na biso ya lomengo abateli mpo asala oyo aza kosala il faut apprécier tous les avantages oyo ebengaka baimmigré noir mpo tosentir difficulté ezomata e basusu na prise d'inconscience balongo kembo sikoyo ya matoyi bangomona ete oyo emati nakanga kaka luka oyo emati sukasi ekita onga akokita ekoki ya liboso te lokola amataki nzeta aux États-Unis ya démocratie tolobaki yango bakopikola mpe ka nzeta kaka déjà tosenga deya 3e mandat oyebi yango balobi ki aza président exceptionnel il faut déjà batela koma bakosala mpona 3e mandature alors mais comment est-ce que président chinois tikala Poutine atikala ye akuti bakatika bango non 3e mandat c'est possible est-ce que ezali kopikola nzete ya démocratie te balongo kembo loba yango te donc baavantage oyo nyonso esalaka biso ebaki eza matata bazokende kutu etiki immigré mbongo otiaka na bangi mpo tinda na western union manigramme tout ça il faut kotikaka taxe conscient 50% eka soki baapprouvango ezali singa na kingo te balongo kembo america first e yaya wana oyo azalaki na chance ya libota ya famille lokola boyi charge na esukanisi akita siko lokola foka moko amata nde lupemba wana susi luka su moko kapona koma nde moko yango aza bongo shi kasi ya kozwa tante po déjà ntango na biso ya sika
longengo na biso ezobetela biso mpe ya sika oyo kolamuka ya bayindo eza bongo mokolo na mokolo na mokolo sala makasi fo mokimba ozala incarne longengo na ezaleli na yo kasi na maloba kaka te balongo ke bamona ezaleli ya longengo ya balongo fo mokimba ebanda bona bafutuka fo mibongo balia ata moko mibale kasi mwa ndambo tikala na filika mabela bapa ekitikaka ya bapa mabele na biso bozali bongo Afrika mvini ekishiswa mboka na ezalaka mboka na yo tolobaka ngo eloba nango nesinga nzila loba aloba mama oyo abotaka ordre kombo na ye na ndenge toza désordre oyo désorganisé oyo nde pa ebotaka ordre moko akoya akobeta liboko na mesa tomonaki mpe yango eza possible na musée na biso Kabila tata lipamboli ezala epai yazali balongo kembo bato bazali epoke wana bazali awa transport ezalaki pene ya soni bokaboli makolo na babokili bozokabola makolo ezala bongo te malere aye tout un coup echangeaki te ekobongana kuluna ovoli ya badirigant politique tout un coup koosila akanga badirigant politique na kasho bongo te pole bazali baokamba akanga bango na kasho pour ne pas citer mbuta baati bakangama na kasho mbongo bazoyiba Congo risque tanitsika ntila na raison alobi mwe badia bakosala bilanga po bakompase mwe bazoyiba mbongo ya leta bakozongisa na bokangi biloko pa balie bosomi libanda botindi basi bana oyo bolie boke kopirige kosala bilanga te kosala bilanga kwa bofinga kango eza misala bato azoba yo pene komi ende esala bilanga badia politique bakosala bilanga balongo kembo tomilengela kosinvesti na mboka na biso mais tolongwa na pensé ya bato ebele bakanisa kosomba ndako eza bongo kobonga te kosomba ndako eza kobonga te kobonga bongo eza activité commerciale bapekisa moyen te entreprenariat eza kobonga ya ndako eza kobonga te eza bongo ndenge l'Occident apesa façade na bato baiki eza bongo te balongo kembo moto aza na kashi boye 20 000 na asomidaka 20 000 soki atiango na bisala so ake kaka nga tata binanza bino bokenda bamboka wana okenga na 20 ozongi nga ye awazela mbongo afendi mo balocataire na 20 asoma linda kuyolero ye oza komata te yo biso okomati te na bénéfice ni somi ndako esika ye pasala bo mais akani mbongo na siko tozalaka mayina makambo tactique nini ezobetama na terrain balongo kembo badija alongengo na biso seko balongo kembo matondo mingi lokoza mokolo ya feti mokolo eselo ntango na biso ya sika longengo mpe ya sika bozoba ignorance eza kolongola mitu na biso bongo bayindo oyo baza bakristianité mpo biso sito longwa deja bongo ingeta matondo na biso aloko fomuki mbango ekende mpe tise bandeko na biso eglise kimbangiste bongo ingeta mpo toyambaka badeba mingi ya bango oyo bokuma pour les 4 soki de 3 soki de 21 soki de nini te tosangani biso nyonso le 6 avril 1921 oyo eza phase spirituelle balongo kembo interprétation oyo eza nde epai ya banganga ngonza balongo kembo eza pa banganga ngonza donc ngoma na biso ya kotelema elobi ete bakita bamata mwinde se lobiko balinga te moto moni se lobiko ya Afrique bongo ebombami na kolamuka ya Congo balongo kembo mato ya koyoka toyoka matoi ya koyoka toyoka tosikisi na kombo ya walongo